Maman, solution Africa yango. Solo. Solution Africa yango. Na solution Africa, ils ont les seuls et l'unique imprimerie. Il y a solo na vraiment. RDC, na Kinshasa, où ils ont sala biloko ya qualité. Maman, awa, donc on a maman honorable, on a postulé, ba ko salela yo page ya qualité na moins cher. Na imprimerie Solution Africa, page ils ont 6,5 $. Hein? Oui, et ce qui on a dit, imprimerie Solution Africa, imprimerie ya bana moka. Balobi polo avec impression na 2,5 $ ya pamba. Ya solo. Ah oui. Eh, nzambe na ngai. Ah on imprimerie Solution Africa. Ba ko salela yo biloko na support nyonso tout. Toke na kata. Tokende na kati na kati. Biso awa na Solution Africa tozali na makoki ya kosalela bato biloko na ba support nyonso tout. Neti awa toza na machine oyo esalaka ba bâche. Puis en plus la Solution Africa bâche na biso 1 mètre ya pamba eza moins cher. 6,5 $. Oui, 6,5 $ ya pamba. Oui, 1 mètre ya bâche. 1 mètre ya bâche. Puis en plus tokosalela yo bâche ya qualité. Tosoki kaka na qualité te na Solution Africa imprimerie ya bana mboka. Tokosalela yo mpe quantité nyonso olingi. Bapaster, honorable, maman, neti yo honorable bu. Tokosala tokozwa charge ya campagne na yo mobimba. Papa pasteur, séminaire nyonso kosala na Solution Africa tosalela yo affiche. Polo na biso avec impression 2,5 $ ya pamba. 2,5 $. Oui, 2,5 $ ya pamba. Et ce qui wana te, tozana ba machine nyonso tout ya eloko yo lingi ba imprimer. Ata ba chapeau. Papa, yaka, la nanga. Awa, eza bisika oyo ba kosalela yo ba polo. Tala ndenge musala ezo sala. Oyo bozomona oyo esalaka ba polo, ba tepi, ba polo ya noir. C'est pas polo ya noir. Ah, tout ça là. Donc la Solution Africa, tous a des locaux mon côté tous a dit ah. Donc et si les boya machine au besoin ils a des copies. Pour la biloko nion surtout la plastique. Ah bon, ça va pas. Donc la Solution Africa, oui. Tous a na ba matériel ya haute gamme. Donc koya na yo la Solution Africa. Okozwa solution na posa na yo c'est le loko yo lingeli. Papa ya bongo ko makasi. Ezali machine oyo basala yango ba pince. Lokola drapeau, lokola loko moko awa, ozolanda nga awa. Yango na Solution Africa nyonso ezali. Oyo zomona oyo ezali machine ya broderie. Okomelo bakombo ndengo moni awa. Awa na Solution Africa tokopesa yo solution ya baposa na yo nyonso tout. Na Solution Africa solution ya si. Na mwende kolele sili. Merci beaucoup à tous nos amis, à tous nos abonnés, merci aussi à tous nos clients. Nous sommes imprimerie, Solution Africa. Imprimerie Solution Africa, nous sommes là à votre service. Nous sommes venus pour vous annoncer, nous avons promotion pour tous les honorables, le président, les candidats, le pasteur et toute autre personne. Oyo, nous allons pour ça, imprimer les. Nous avons promotion, il y a page 1 mètre. Je dis bien 1 mètre, il y a page, na 6,5 $. C'est à moins cher. 6,5 $. Donc, ça, c'est la page, il y a qualité. Donc, vous appelez la promotion, il y a ma polo. Je crois qu'il y a des honorables. Oyo, donc, comme les gens à moment venez nombrer. Au lieu que vous panzambo na yo, na biloko ya cher, na ba imprimerie au ba satisfaire le team. Nous ici, na imprimerie Solution Africa, nous n'avons pas seulement qualité, mais nous avons aussi quantité.
quantité surtout aux anangos pour ça. Monsieur le Président, Monsieur l'Honorable, Madame, Pasteur, venez, donnez-nous confiance. Pessez-nous sur confiance. Solution Africa, de Tchelibino Kaka, Polona, 2,5 $. Je dis bien polo, avec impression. Nous sommes votre pêche polo, nous sommes votre salaire impression. Donc, pêche 2,5 $. Peu importe quantité aux gens ont besoin. Venez vraiment nombreux pour nous rejoindre dans la commune de la Bombée, sur rond-point King Mazière. Rond-point King Mazière, avenue Tombalbaye numéro 12. Avenue Tombalbaye numéro 12. Et pour nous contacter en ligne, appelez-nous au plus 243 90. Je dis bien plus 243 90 49 27 384. Je répète encore, plus 243 90 49 27 384. Ici chez nous, nous sommes là pour vous servir et pour satisfaire vos besoins. Solution Africa, imprimerie à Banamboka. Solution Africa, imprimerie à Banamboka. Imprimerie. Solution Africa, il y a une solution. On a ma problème de la visibilité.